Procès pour la peine de mort ya bakuluna ya le 31 décembre oyo ebimisaki matata pe ebele yo kama kambu oyo bakuluna balobaki yango tokosola lango awa tokotikla yo otala yaya nali kobenda yo matoi papa mama soki mwana azali kuluna parce que boyebi yango soki mwana azali kuluna okoyeba yango bopekisa po Constant Mutamba gouvernement bazo sakana lisute opération ndobo ezo kanga bakuluna ezo ko pêcher bakuluna ndenga ko sakana te lobali kamwe zaki nini azalinge kona ngai chaque tongo na bimaka nakina kazangu kusoma ba jeu de lumière la fleur la période oyo na bana oteka ngo banda 18h et ko 6 ba 0h il fait que naza personne vivant avec handicap bakanga te bayebi ke na coopérer keba di Nani ayebisu ya kosi ondengwana. Personne vivant avec handicap bakanga kaete. Qui t'a dit ça? Nani ayebisu ondengwana. Nani akosi ondengwana. Quand une fille dort sur une natte et dort après sur le lit, on l'appelle Nathalie. C'est-à-dire qu'elle quitte la natte pour le lit. Mais quand elle ne quitte jamais sa natte, on l'appelle Natacha parce qu'elle est trop attachée à la natte. Mais quand elle quitte le lit vers la natte, on l'appelle Lina. Et quand elle passe de lit en lit, on l'appelle Liliane. Et lorsqu'elle dort Sandra, on l'appelle Sandra. Si elle est née sur le lit, on l'appelle Nelly. Quand elle chante beaucoup, on l'appelle Chantal. Et quand elle utilise plus son oreiller au lit, elle s'appelle Aurélie. Quand elle prend du thé dans la rue, elle finit par s'appeler Ruth. Celle qui dort sur les carreaux est appelée Caroline. Si elle dort souvent au sol, elle s'appelle Solange. Celle qui aime vivre chez deux gars s'appelle Viviane. Et si elle est courte, elle s'appelle Courtelina, la sorcière. Quelqu'un peut me donner une bière, s'il vous plaît? Look at this. You look like we're a couple. You are joking. Yes, couple of friends. Emotional, damn it. Fear the woman. If you know fear the woman, you die fast. US. Emotional, damn it. Fear the woman. If you know fear the woman, you die fast. US. Emotional, damn it. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, ouais, rançon de la forêt, Akobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga, tebisito surtout, ya somba billet yango yo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas wapi, ouais, rançon de la forêt, retour ya roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, Akobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Otoloba kite, Tolobi. Voilà. Voilà, je répète, au moni échappe au kitoko na bimi kitoko boye na safari échappe na kati oyo ya Rosanta Beauty Plus na Canada na Toronto benga Rosanta Beauty ça be échappe te na ba sapatu ya basi ya mibali yo olataka sapatu makolo milai minene ozana mitambi na ndenge mabete olingaki yango te menzamba kela ondengo wana oh papa Fiston nga pena na nga tara ba numéro 52 nga pena mutombodi kembe nga pena boya ya solution ezoma déjà na Rosanta Beauty Plus benga Rosanta Beauty Plus publicité yango ezaki ne bandeli soko rater numéro na benga so pe numéro Rosanta Beauty osomba chaussure ya numéro na yo ya minene mosto mobile kuna tota 58 ezali wata le 60 ezali et pas Rosanta Béchap, et à mon échappe, moi, safari, mais c'est Mikolo, Betisco, Bakondi à Congo, pour bêta penaba, échappe, safari na Rosanta Boye, échappe, même chemise, élégant, vous comprenez, t'as la radinga na bimi, voilà, Rosanta Beauty.
nga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini pondi peu fidélité, vous allez continuer à couper ce programme Oyo. Lelo Mokolo, il y a bonne année, premier jour, il y a mois de janvier 2025. Bakuluna Balingi Kakakoyo Kate, t'as procès. Oye salamaki hier le 31 tangu baninga baiko kende ba veiller baninga mususu baliko sala makambu oyo ya nzambe mususu pe bazalaki na bar mais d'une manière ordonnée mais bango bazoko sala batu mabe boko yoka mukoni ni benda mwana na yo matoya ya papa mama soki mwana zali kuluna benda ye matoyi po ezo saka bazo saka sude soki bakangi mwana na yo kuluna yo papa yo sala intervention to mama bakangi na yo bino so molongo fanyi boye bakangi bino ale Bokéi molongo bino so peine de mort autre lo bakité tolobi tala procès à les 31 il y a bakuna ndenge ki tola ensemble na bino oui éviter merci merci il ne connaît pas ensemble mais ça fait longtemps à l'endroit intérieur aya bunga na tikala na kuna ndi na banutanga tant na sisi pe na ye occasion de famille eza awa ndi na yako mona ye ngana za mutu na bimaka na nga donc Tongo, pourquoi nous sommes Tongo, pourquoi moi temps libre dimanche na binité, mais peut-être que nous avons mon azo les gars sortent de Koutani. Tu viens lier balisous. Na lobali kamozaki nini. Azalinge konangai. Ngai chaque tongo na bimaka. Na kina kazangu kusoma baje de lumière na fleur. La période oil. Na bana oteka ngo banda 18h et aussi ça va 0h. Il fait que les personnes vivant avec handicap, Keba di. Nani ayebisu ya kosi ondengwana. Personne vivant avec handicap, bakangaka ete. Qui t'a dit ça? Nani ayebisu ondengwana. Nani a kosi ondengwana. Donc, personne vivant avec handicap, a vu marcher takati mutu bakanga ete, a bomi mutu bakanga ete, a violé bakanga ete. Ça, c'est une interprétation erronée alors des choses. Maître, laissez-nous, vous allez réagir au moment opportun. Le colosa, personne vivant avec handicap, bakanga kayote. Yango petit motomolangi, po bakanga yote, mais le lozo samba. Tokei, et les kinegedin. Mana uti zandu na zongi fe wa 10h. Na kinagi zandu na bosana ke dimanche, ba maison, la bengi ba kongola kate. Et tellement na taïna moi réserve, tikala na 4 fleurs, na yebe. Tellement zandu, tellement vie reçoit bien na zandu, nous passe au hotel na kana batu na ye, na se reposer. Na bana kop na vers 18h, mais ba fleur na tchaka libosa ndako. Ba tebele ba yaka ni epa na biso kuna, ba zo lukanga kuna tika na fleur. Donc comme il vers 18h, bango ba uti côté ba na réunion. Ba yena en plein quit bango mi balé. En plein quit. Yena nani ba ye, yena nani. Chanson na Yves. Chance.
Oui, bazongi na mwa piti. Bazongi na piti bakuti ngai. Ngai na lata ba jet de lumière na nzoto pardon. Ils ont payé la peau bakia ba ibake yele o bate ka jet de pendant la nuit. Bakuti ngai na vandi na ba fleur ba ye. Bazui 3 bouteilles pas vieux baba kisi baba ni ko ba ye. Bo di fait que baza ba ndeko na ngai. Pas vieux nani. Vieux wala Joe. Ah mais là qui bien. Oui, baba si plus de 3 4 bouteilles. Oui, Babani Komela. Babani Komela. Et Babani Komela, on a dit que moi somme à 15 000 francs. Na vu 10 000 francs. Na kende ko on a zoke teka. Vu que Mikolo Pendo a bêté, quand on a 5 000 bucks, ça t'a deux bouteilles wana. On a zoke teka. T'es mon cher vraiment. Va na moken na pour ça sur la fleur. N'avait pas de problème. À tout ningaï, fleur au tchèque combien? N'avait fleur na teka $10 en solo lit. Abi, ah, mon cher, au tchèque $10 rebelle bo endenge nini. Habité mon cher, t'as la vidéo fit à transfert, banana ville 6 000 francs. Donc allez et tout 6 000 fois plus tôt. Ok, les 3 000, ils ont 3 000. Et au moment où on est dans ce qu'on a somme yango, na 12 $ point 1. Solo là en tant que ndekonangai, au moment où on peut s'enga, au tire la pète au rebane de ça la famille. C'est là qui bongo. Mais n'est pas sur la bongo, bongo bazala qui en plein pit. Bazala qui en plein pit. Oui, ce que nous avons en plein pit, nous sommes peut-être au Moulangi. Mais au comité de Sikawanate ndenge azoki au comité yango na expliquer papa eh tokei yango to vanda ki boye ivi lokola kuite le kanaki abive ozo kondelenge le pesa fleur mais te ba fleur ba fabriquer avi fleur abendi yo yebisi e $10 oui ya yebisi yo combien alors mon cher alors ba prité alors ba kakake mon cher o tie cher boye ndenge nga te mon cher te ko solo là. Oui. Yango wana na na le babongo bazalami bana ba sous les effets na bango. Il va bendi flair. Ngana hôtel nga tellement ça qui normal. Na hôtel bango ba bazala qui sous les effets. Moi na contredire ça te na comprendre que émotion na bango. Oui. Il va zimba la moko bouteille wana ya vide. A beti likola flair katani. Yango flair na bouteille e katani bouteille pe katani na mutu. Na sitobo bouteille nzamba la zomona botala nzoto na ngai. Olimi sana na sasa respect. Botala ndoto na ngai. Botala bobo na ngai. Ndoto na ngai yango. Onga na monaki, senga lela bima lokola kulu na vina nga na sala na luke. Ye mo kaza conseil na lobi ki amona nga na kade mo te. Mukili mo bonne waza o secteur nga na lela. Ba yebi nga na kade mo nga mabete. Nde ki ba bete bouteille wana ezinga premier bouteille. La kiti ba ndanga we pandalaka, ya we pandi nga na ndoto mobimba. Ndambo panganaka wana abeti na se esongeli yo abeta na sete abeta fleur wana ekatani bouteille ekatani ndambo wana pambanga bana ndoto talinga yi ndoto na ngai yango kama na do sufui makasi taona na lobi ya osali boponi alinga lobe deuxième bouteille ngala sikve la kwa ina pavement ekeko zondeko chansa bouteille wana ya sali problème. Yves azui Molangi abandi ko panza ba fleur na yo Molangi e panzani pe e pasuki alingi abeta yo o esquiver wana limi sa papa ezala déjà tout premier tour et ça qui ngai déjà tourner la version oui et c'est yeux ba mususu et finga mususu continue pour beta yo ko beta mi balenga na kitimba la moko et ko zonde ko sansa na nzoto et ça qui est wapi elongi ndenga zoki wana ndenga zoki eza yote eza ivende ivine ndazoki sai ndeba utali ngoma na banga réunion yemo ka miebi so ka sala ki mutabe justice nga nzamba yebi merci moto nyonso esengeli asamba liboso bazuzi oyo esengeli basambisa ye okosamba na ba juridiction droit commun okende soit na tribunal ya grande instance soit na tribunal de paix selon to ya peine oyo bakopesa yo okozonga la disposition du ministère public après bandingi na kosala le tribunal s'est déclaré incompétent quant au proveni Gloire Manzanza nani akobeta bino porte la police
Police alobi nini? Ayi wana babiti koko bafungoli box. Atuni kombo na nga babinga iyo. O wa mukanga minga atuna problème ni papa. O babi Jordan atangi o ukenda koteka ni telefone. Mana bi Jordan atanga ukenda koteka ni telefone. O Jordan nani? Aza papa. Jordan Telema. Yo Jordan kombo nani? Na mando expliquer bango pe ni ako binga nga na kotika te ka telefone. Batuni nga telefone ni nga na bisa musumu. S10. Ezali ya nga na bia imoko asela kizaki bebia ya photo na imoko wakanga ezali na kati ne basela na bango ezali na kati. Ti doke de te yango pe le kwa ye Samsung nini? S10. Oui. Doke de te yango pe azoka beninga mwa 5000 abive zo 5000 o tia poche. Na pena zi 5000 na tira poche. Vous avez un téléphone, on a combien? $45. Oui, Simon, on a bien nini. Après, bakomo yusambisa na oye mutaliboso kuna na police. Akomo loba po bazongisi suma lobepa na nga. Ndi na komo expliquer kwa mote ngana ebelo te abenga telefone na nga mo vina si telefone komo otala na ba photo na ye ba photo senga na bango na kati tina kenana la kise mutu ate kango akabeli nga senga misko kainga na problème ni ote zila bazongisi le na maloba ya bando loba ye pa bando ibisa bango te wana vina nga agenda kotika nga ate ka telefone ba yote na ye olakisi esko point ni habita bino obio bomoni nga na telefone nga agenda kotika ezaki yanga moko na selelaka mutagenda kotika nga vina nga iyo yangwana wana na habite su OPJ kuna aloberne su eloko te tina yo mona bayo mema biso a. Ok. Est-ce que le commandant bienvenu est parmi nous? Papa kanga medium na yo. Bioso kanga bango mbala mibale e moko na bango kutu na beta olibanga ezali Zanzi Emery abeta na libanga na botu. Ye oyo kombo na ye la kiyanke benga ye Chicago. Otema pele Joker. Prévenir, au Kalisi, Totuna que Mutuna, tu est-ce que Babenga Kopé Chicago te, ou Wanganaki. Au PJ Outikoya, Zagina Bissote, la Bimisi Combolande. Je sais un micro. Dis, cherchez un autre micro, non? Comment même na joto na suka tete bitolomuntu ko mona yango. Aya pana na makolone ba mtobuli ba ko. Na zaka songi ni logo makasi. Est-ce qu'il se déshabille? Non, j'ai la. Est-ce qu'il se déshabille sinon du tribunal? J'ai la. Les soleils de la mort a souhaité avoir un défaut. Quand le soleil s'élève, c'est comme une arbre, je ne sais pas. Et c'est la seconde à la tatouage? Ça va. Zonga. 2024. En date du 18 septembre. Oui. 2024. Oui. Ngai moko. Nakangai na mwanauta. Na
0R juste. Na eteni ya bidon ya 25 litres awa bakate yango batia ciment na kati. Tokangie baya kobeta garçon moko ya mota biko wana. Moko azali mwana général aza étudiant na campus soki na luki na kozoye. Eza ki rempli na nini mwa moitié ya bidon wana? Batia ciment na kati eza poids kosoulever yango te. Rempli de ciment. Oui. Tant abeti bango bakwei na moto bapalangani po esalamaka mosika te na biro nanga c'est à 500 mètres de mon bureau soki kokoki kimi baprofite opération wana ntango na ye moitié ya bidon 25 litres wana ezaki etondi na ciment babeti yango nani? babeta garçon moko le nom m'échappe bazalaki 3 na moto. Jusqu'aujourd'hui la moto est encore dans mon bureau ti lelo awa eza na bureau nanga parce que garçon wana bande bakende na ye nayebi te akufa abika azonga pe te depuis dans l'hôpital akei campus azonga te ntango nakangi Chicago un major est venu je donne ses adresses ya kolelanga mpo na Chicago oyo c'est son neveu abotama ye moko mama na ye apike Christ akufa to gracier ye ata mpo na mbala oyo aokende ye na mboka nakomona esusu te na malolo tokende malembe deuxième fois nani aye komona yo? major asala na leni kombo na yebite na sa numéro na ye so na mona yango major ya unité ya service ya leni asengela ye abi aza fils unique soki akei parquet pamana okufa ye azwi charge na ye amema ye na mboka mpo ke azasuli na malolo te. Ok napesi ye na boko major il m'a assuré komona esu te. Chose étonnante, 2 mois plus tard Chicago moko yo azongisi opération moko wana azali chef de bande babetaka bato mabanga na muyombe mwana uta tokangi te na ndoto bien alalaki tokangi non tokangi na plein événement basali événement to bakima ngai mo sur place je ne tué sur lui abetaka 2 coups de balle il passait à kufa betaka na makolo tanga koi na kangi aye il a avoué les faits mokonzi tozwaki téléphone mbongo tolié toteki téléphone pa mama oya suka olobi asalaki nini abetaki garçon moko komona eza na PV otala yango wana abetaki brique bazwi téléphone na mbongo donc mode opératoire nezaka kobeta bato ya brique yango basalaka na miyombe garçon oyo savali na malolo papa mama ayebi makambo na loba oyo ke nakosi te ntango tolani tokangi Chicago ayebisi ngai mokonzi ozalaki biso 4 atangi 4 non atangeli ngai Emery aza na PV kuna atangeli ngai moi je me trompe libanais tokenda koloka azalaki te na moko Chris aza en fuite tokeyi biso moko koluka Emery. Est-ce que victime oyo babetaki lisusu babriki wana oyebi kombo na ye eza na PV na numéro téléphone bengi akoya eza na PV ne wana parce que ayaki mpe atiaki bango na kao. Est-ce que ntango azosamba alobaki bazalaki na banani atangaki 4 personnes azalaki na nani azalaki na Emery azalaki na Chris azalaki na libanais bien comment eza na PV wana Emery tobengana ye tolemba ye soki bozwi ye boboma ye imoko vini comme ça na butu wana tolanda tozwa ye te ntango tosufle biso esika alalaka na ndako na ye esika alalaka asala 2 portes porte ya liboso na nsima kuna libenga timola libulu ya molai soki obeti na porte ye akoti na libulu abimi akimi comme toyebaki te mode opération wana tokei tobeti na porte mbala moko ye akoti na libulu wana abimi na nsima akimi biso torate ye ntango tokangi ye ayebisi nga mokonzi mpo tokanga guerrier komone Emery alias guerrier eza mpe na toni ya komana guerrier mpo tokanga ye bien kosala 2 sections moko eza na nsima moko liboso baleba kobeta akokwea na nsima effectivement lui présent tokei tobeti na porte ye abimi na nsima okendana na teke ya projet na nsima ntango abimi mbala moko tokangi na ndenge ya libulu ya nsima donc na ndako na ye aérigea voi moko souterraine oui na si ya mabele soki obeti boye abimi na nsima kuna na si abela kimi lokola tunnel moko boye oui mokola ti sukweso oke okomona yango eza wana
Est-ce que dans bo kanga kaye bo salaka ba PV de constat ya ndako na yo anana voie souterraine wan? Non, tout ça là ngoti. Mais il faut le faire toujours parce que quand vous faites une descente et vous constatez que le prévenu a organisé ba mécanisme belé à se soustraire à toutes les fois que traque et que ça les m'a contré. Il faut prendre même des photos. Vous faites un PV de constat par lequel vous allez donner l'information à l'officier du ministère public que Mutoyo et ça il est dangereux là l'Olengeni a organisé le système de défense. Il faut toujours le faire. Pour besoin vous prenez des photos parce que les éléments de preuve peuvent être outillés de diverses manières. Photo et surtout qu'en droit congolais il y a un principe de liberté de preuve. Et que ça ça va. Nous n'avons pas encore terminé, mais vous allez réagir. Tant que lui me dira non, ngai kutu na dossier yo, yene yako mona nga OV na téléphone to keteka. Wana yesu ko ninga wana téléphone étudiant on a babeta ki banga to mususu. Étudiant wana. OK. Amema ngai na ba policier na 6 heures. On dirait nga ki azwa moi maile na yo. Comment akoki wa ko tala yo po ete botika téléphone na? Na comprendre te. Olobia ye komona yo po. Tant que kangi na audition na ye ndesu ya bano charger na lobi non ngai na yibaki te yende ayibaki ye moko ayoko zwa ngai to keteka kuta benga na 5000 pamba na audition na ye bandengwana ye wana mairie si bango to kei ti sika uteka téléphone ba bemi ngai ti wana alpango wana malheureusement to kuchuma so wana akenda daki boy azala kiti nde to zonga ina bango à part wana susu tango ba makambo sala mebele ba kufi semaine moko 3 personnes ba kufa na ibanga na bango alwaki ngai moko na vivre événement je pris la moto na chez policiers la civantenie civile na 23h ngai mona volant na komi na muyombe emery abimi na brique ezaki impossible que o supporter yango brique ma poza o bete ba sa place wana sia mo banjete abeta biso brique ngai moko tango to kwei to beto ça c'est déjà bazana nzela kata mapango wana bakocha parcelle bakimi lokona yeba bien na kene pa na bango nefsa baka na ye basema lobi mwana wana auti prison et atéamité so kangiye salo kosala ye c'est que les parents maudit pour les mairies voilà un peu ba fait au basara les sika mona uta je dis. Bonjour, na bandeko nyonso oyo aza congolais neti ngai. Naza mpe na profond douleur ya kosalela bino video oyo po nazomi kokate. Na depuis le 24 décembre nde balevaki mwana nga azaki alevé na ba individu. Naebaki ba o balevaki mwana nga te. Nasali nyonso oyo para salaka oke omoni mwana nao oye zongi na ndako kuti ete okosala nyonso koluka wapi mwana azali. Naza surpris lelo na tongo ya lelo babenganga ke corps moko iza kotoyo na carrière ya basango na Saint-Gabriel. Na simisimi na zwi moto na kembango na ke kokuta mwana nanga akufi. Eloko bomi mwana nanga nazoyeba te. Mwana nanga za mwana nanga ya liboso. Na kadraka mwana nanga neti para nyonso asalaka. Ndenge amikuti kuna nazoyeba te. Soki azaki alevé na banani nazoyeba te. Vraiment nazomikoka te. Nazosenga vraiment na ba autorité, nazosenga na mokonzi ya mboka, nazosenga na mutu nyonso oya kozala na mutema ya mawa oya komona video nanga oyo na sali akomisela nga epa mokonzi ya mboka po na justice esala musala na ye po jamais nakoki kotika mwana nanga kaka bongo akufa bongo te oya zala mutema ya mawa ba autorité nyonso ba ministre ya justice ba procureur ba juge soki nini na kozoloba momeka kusunga ngai na yeba lumière ya décès ya mwana na ngai et surtout na ministre na biso Constant Mutamba ministre ya justice naza vraiment nazomikoka te nde nazala makoki te ya kokomisa message na bina mekata kosala video oyo
tunyosa kozala motema mawa oyo akozala libanda mboka oyo akozala wapi oyo akomona video oyo akoyoka kolela na ngai akomisela ngai epai ya mokonzi ya mboka akomisela ngai epai ya ministre ya justice na video oyo. Merci. Voilà. Tosuki Awalelo, bonne fête de nouvel an à tous. Tokutani prochainement pour un numéro sur Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana